Ben Karoubi, ndeko wana aza ko rêver. Bandeko ya FCC. Et belé baza ko rêver. C'est comme si pour na bango tozaka na pouvoir. Kabila Moutaza président. Donc les gens qui sont vraiment en train de rêver. Événement belé oyo batu bakanisaka que non événement oyo yango ekoboma IDPS. IDPS lelo eza patrimoine national et ko kufa te. Mais au moment muto bozo benga na kiaza allié na biso. Parce que le FCC c'est notre allié. Il parle de la mort de l'UDPS. Est-ce que muto bongo to ko benga ami to ennemi? Non non, ça ce sont des ennemis déguisés. Nous trouvons que trop c'est trop. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que non, non, malam to kabana na biso na bateau parce que to pesi bango chance malgré ko boma baboma mboko, malgré ko kunda biso vivant. Vous savez, Congolais yebi ke ba tumba ba combattant na permanence, ba force commune ezebele na ba maluku. Oyebi histoire ya ba chebe ya ba tuba lobate. Mbote ya balandi nyonso ya Congo Revolution News, awa tozali na hôtel du gouvernement na kata commune ya Gombe. Et si tu es au côté de mon mboka, moko ya bakadre ya UDPS, mon mboka Théodore, et si tu es la malam, mon o etala ki tolanda ki lelonde pétition court à couper ça décision finale sur la pétition ya mon mboka Jean-Marc Kabou na ebonga ya premier vice président de l'Assemblée nationale, to mona ki soso honorable Didi Maninga ou vraiment qui contre a récolté qui savant signature ya bato balingi Jean-Marc Kaboun alongwa na bokonzi wana nengo loto ina hôtel du gouvernement to kutana mona mboka moko ya bakadre mona mboka Théodore apesa ayo na biso na mitwana to tuna na mokwalelo Alexandre na polele na likambo etali ebonga wana ya premier vice-président kuna na kati ya Assemblée nationale tomona ki sont wita mokole ya lobby Augustin Kabouya secrétaire général ya UDPS eska répondant qu'il est sous Ben Karoubi ozali proche ya sénateur à vie Joseph Kabila Kabange na Ben Karoubi albaki UDPS contre UDPS UDPS contre UNC UDPS contre FCC na tsiki bino bolanda ngai bento kutani na sima interview. Mbote mona mboka Théodore. Mbote ndeko journaliste. Ba imboka bali vraiment baye bana bo solo likambo ezoleka likambo ya kiti to ya bonga ya premier vice-président kuna l'Assemblée nationale. To mona ki moi ki leka ki mal leka ki vraiment ebele mokolo ya lobby to mikolo mileki to mona ki so honorable moko na kata honorable FCC mona mboka Didi munani o lança ki deuxième pétition contre Jean-Marc Kaboun. Merci Nali Kambouya premier vice-président à l'Assemblée nationale Jean-Marc Kaboun. Il faut que toujours les lots cours constitutionnels à se prononcer là-dessus, mais dans les réseaux sociaux, tout le monde peut les sous, dans les médias, de comment il y a PPRD, azo initié nos pétitions pour déchoir vice-président Jean-Marc Kaboun, mais tout une question, il a déjà été destitué et si balongo là qui est destitué, alors le Cameroun nécessité la justice, tout le monde peut et pétition mususu eza ko récolter ba signature place wana na comprendre que bandeko ya PPRD ba yiko timbela na retard parce que aujourd'hui ndeko Jean-Jean Mamba o apesaka motion et nini pétition liboso pona kolongola ndeko Jean-Marc Kabunda na président de l'Assemblée nationale au début que baza batumoko il faut ba les devant la barre il faut ba samba il faut ba méga ko répondre comment et pourquoi ceux qui les lobent appellent Jean-Marc Kaboun raison et bah toi on a faut samba alors je comprends comment bande qu'on a vu sur PPRD bazako lenga to bazako banga mais ce qui est vrai toujours c'est la cour constitutionnelle s'est prononcé et après bah événement mususu de ba nini nya ko lobelango likambo ya 120 signature balingi vraiment kaka mona mboka mwana mboka Jean-Marc Kaboun alongwa na poste ba imboka ba imba est-ce que likambo moko ezinga sima wana entre FCC na UDPS? Non, ce qui est vrai, nous sommes dans un monde politique. Aujourd'hui, le peuple, la population va comprendre que ce n'était pas l'affaire ce n'est pas Jean-Marc Kaboun qui est visé. Bandegwana, c'est comme si Bazana Likam, même pas c'est comme si. Et Zomon en a visiblement qu'ils ont des idées derrière leur tête. Tozo Kamwa, que Jean-Marc Kaboun, et Bolobi qui est non, to destitué, bon. Et Simbipe, malgré violer le principe, le règlement intérieur, il y a assemblée Nabino. Mais, comme émotion, c'est vrai que c'est la personne de Kabound qui dérange. Donc voilà. C'est le résultat vraiment de la Cour constitutionnelle. Non, non, mais nous sommes citoyens que ça qui.
to encaissaki déjà coup to yebi que non ndeko Jean-Marc Kabunda Kaboun ba destituer. Mais l'air to zongi sikoyo biso to za ba état de droit. To zongi totality ba piéger biso. Comme ba piéger biso pour la candidature, nous avons dit bon ça va. Nous jouons avec le système à deux. Donc tu as deux attaquants, tu as non, tu as présenté candidat Moussous, tu as présenté Madame Patricia Nteya, et puis tu as décidé dans la justice. L'air tu as dans la justice, tu as boyé, justice et le bino non, il faut pas doser dans le magambo bazoli ngabacha Moussous place à Jean-Marc parce que ko destituer ou ba destituer et lundi que ça les mi ko lundi sama mi beko ndenge et longo vanité. Voilà pourquoi moi j'ai dit 120 signatures. Bon, à 250 signatures. Toyebi, maman, que c'est la personne de Kabund où ils ont dérangé, bateau, où ils ont kanisake baza bandekoto baninga, mais na simanda ko baza bayini na biso. Tout le monde qui va honorable Jean-Marc Kaboun na tangwa longa ki na kiti na yae a déclaré que alongo na kiti wana na tête likolo tête haute lobi na lopoto. Mais tout le monde qui de pète abimisa ki candidate honorable Patricia Nteya. Mais ba imboka balobi opposition wana o Jean-Marc Kaboun sali to nzela o ya poni wana eza ko tia libaya contre décision to contre monto ba pona ki na kati de pèse. Non non, madame, soko tali communiqué o et salema qui après réunion extraordinaire et exécutif il y a eu de pèse. Au moment que na point 3 malgré baloba qui te redéposer candidature mususu mais ba pesa ki ndingisa na ndeko Jean-Marc Kabunda alanda nzela justice pour les komonana. Donc moi je crois que à s'opposer na décision mon côté ezana bato bali ko interpréter marambo et ba pousser bisoté tokende ko révéler marambo et les kaka nanzungu ya eu de pes ezama la muté parce que aujourd'hui le chef de l'État Azali, chef de l'État, il y a eu de pes karaté. Mais Toboy Koloba, oh, il est na c'est un zoom ou quoi. Je crois que décision à Jean-Marc Kabunda Kaboun, il y a qu'aucune justice et s'opposer ne l'autre côté, c'est le parti qui l'avait autorisé à travers communiqué Oyo et Salemaki na Zela Yamon Namboka Augustin Kabouyaza secrétaire général. Donc je crois qu'il ne s'est opposé à personne. Kaka Likamotali FCC na eu de pes à pas honorable Didi. Tolanda ki susu mwana mboka proche ya ex-président ou atikala sénateur à vie Joseph Kabila Kabanye Ben Karoubi ou asala ki déclaration moto mona ke simba ki bino makas na motema ti mokolo ya lobi secrétaire général à UDPS mwana mboka Augustin Kabouya a répondaki na déclaration ya Ben Karoubi. Oui, mais vous savez que Ndeko Ben Karoubi Ndengo Benguié il a proclamé ou bien prédit la mort de l'UDPS. Et réplique, il y a secrétaire général, il y a eu de peste en tant qu'initié, il y a état de droit, et ça vraiment normal, et d'ailleurs, il est à féliciter parce que, au moment où Ndeko wana za ko rêver, bande ya FCC, et belé baza ko rêver, c'est comme si, pour na bango, tozaka na pouvoir, Kabila Moutaza président, donc les gens qui sont vraiment en train de rêver. Au moment où ni Ndeko Ben Karoubi, qui parle de la mort, on peut synthétiser. Il parle de la mort de l'UDPS. Mais ce qu'on se rappelait bien, madame, depuis tant au comité national, il y a eu UDPS, débaucha bango moi mingi, kenda nandeko ex-président de reste mémoire Joseph Mobutu. UDPS Tikalaka Boye, tout ça, on a renommé secrétaire général. Nous sommes restés, et Etienne Tshisekedi s'est décidé, il a nommé un secrétaire général. À part ça, il y a eu un événement belé oh bakanisara que non événement oh yango ikoboma IDPS. IDPS lelo eza patrimoine national et ko ku faté. Mais au moment muto bozo benga na kiaza allié na biso. Parce que le FCC c'est notre allié. Tozo benga allié na biso mais au moment muto mo FCC qui ailleurs avant dit à l'œil nu au vu de tous, il parle de la mort de l'UDPS. Est-ce que muto bongo to ko benga ami to ennemi? Non, non, ça ce sont des ennemis déguisés. Et aujourd'hui, je pense que l'opinion de l'Anangaï, Naza combattant avéré, c'est parce qu'aujourd'hui, non, non. Aujourd'hui, le peuple congolais a remis aux Elara et l'Okomoko. Parce qu'on a donné la chance. Na bateau baboma mboka, bateau boma biso ba combattant, bateau basale biso ba mabebe, mutura ben karoubi vraiment à Roloba. Mais il s'est permis à l'œil nu, au grand jour, de parler en prédisant la mort d'un grand parti contre la volonté du peuple congolais. Alors, Lélo,
Congolais tout, azo zelaraka, libalango entre FCC Nakash et Sanin et Koufa. Et même nous les combattants, nous trouvons que trop c'est trop. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que non, non, malam to kabwana na biso na bateau parce que to pesi bango chance, malgré qu'on boma baboma mboko, malgré qu'on kundabiso vivant. Vous savez, Congolais yebi ke batumba ba combattant na permanence. Oyebi ke batu oy ba force commune ezebele na ba maluku. Oyebi histoire ya ba chebe ya batu ba lobate. Moi je crois que soki bazala ki batu moko et Bazana Posamboke Kende Liboso, il ne pouvait que féliciter l'IDPS. Après 32 ans, 37 ans, il y a lutte. Après ma baignon sobango basala biso, tondima kolimbi sabango, potovana na biso bisika moko. Je crois qu'il n'y a pas autre chose la plus grande au tokoti ko sala na bande kwana si ce n'est que kolimbi sabango. Tolimbi sabango, mais voilà, kolimbi sawane simbite. Balingi bafandi sa kabundu kuna na Assemblée nationale akoma kokota na ba kopa na bango babakisa ba $2000 na ba salaire ba émolument na bango congolais koto azokufa coronavirus congolais azonyoka manzala bango to bakisela bango comme kabunda azo bloqué bango na kati parce que Kabund c'est un combattant, c'est quelqu'un de la rue, c'est un combattant de la rue qui connaît la souffrance des Congolais. Bango bavani wana bazana pouvoir banda Mobutu tilelo omonaka ba mende ba makila donc ce sont des gens qui sont toujours au pouvoir, ils ne connaissent pas les conditions de vie à Congolais. Alors soyez Kabunda lobite et lo bolingo ça les amala muté parce que eux ils ont avantage à Congolais te o te to longola Kabunda. Omonika ko longola ba longoli muke bango wana ba ono to bakisa sale to bakisa émolument. Donc ce sont des gens, moi je crois aujourd'hui parce que même dans le parti on nous avait fait comprendre que non, bon nous pouvons accepter de vivre ensemble. Nous avons accepté de vivre ensemble madame. Mais je pense que aujourd'hui binono sobomuni que vraiment bazabatu na bango bisika mongote parce que ce sont des ennemis déguisés. Donc voilà. Comment vraiment batu o bengi coalition ba partenaire bino batano FCC o basengela kibongo kozala ko soutenir bino kozala na bino iloba moko bazali wana kaka pona ko contredire mingi maloba na bino pe ko luka solution na ndenge na bango par rapport à la proposition na bino. Oui, c'est ce que nous disons. Est-ce que tala image ya gouvernement to ya ba institution na biso ndenge zo ko tambola. Au moment ko et comment nous avons une assemblée nationale à côté, nous avons l'institution président de la République à côté, nous avons une chambre haute, le Sénat à côté. Donc c'est comme si Batouana, pendant que Bango Bazali l'élément constitutif ya machine pour machine tambola malamu, non, Bango va se détacher. Oh, Akeboye, président Alobi Boy, Moussala na Bango ezanini. Bafanda babanda ko kanisa comment bloquer Félix Tshisekedi comment kolo bango c'est ça. Et vous croyez que dans un mariage quand il y a toujours des difficultés, la solution reste une seule. C'est quoi? C'est le divorce. Et aujourd'hui, nous trouvons que peuple congolais appelle ça bango dernière chance. Non président Félix bon, ça va. Moi chance mouké travail. Bango wana tala bango mambasala nyonso ya bango ezaka mabe. Bapesi bango Assemblée nationale. Topesi bango Sénat. Nyonso ezaka mabe. Omonaka tamu mamba moko atelemi. Abandi ko finga mwana mwasi abatu pe ya ndako afingi ye. Omona mabunda atelemi banda ko violer. Donc balingika to continuer na ba violation. Le pays, l'état des droits pour lesquels nous avons combattu et lobby, il faut qu'on respecte Mibeko. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une coalition, parce que c'est nous qui sommes majoritaires. Toye to bandi ko violer net na tango kabila bakoya ba violer ba tripoter makambu ba sali tripatouillage et sili mboka pe tambolika na ndenge ya mbutu biso to zandenge wana te soki bango balingi république ezala ba député mais biso peuple congolais to lobi malamu république ngo ezala ya ba juge. Donc voilà. Divorce mamotuna ya suka, divorce entre FCC na CAJ et causa ba conséquences makasité na CAJ particulièrement na UDPS. Non, moi je crois que non madame, vous savez nul n'est au-dessus de la loi. Je crois aussi que l'équipe peuple congolais est athée. Les loba congolais et les bateaux yaba. Tala l'air kaka ba nomination bimi batala boy Lambert Mende, batala boy José Makila. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes journaliste d'investigation. Au monument lembi. Mais comment expliquer les mêmes figures doivent toujours apparaître dans la nomination? Et je crois que divorce wana c'est divorce mon repère gros ça les massans qui ont en conséquence. Je crois que papa na maman soyi baza bisika moko bayokanite bakabwani ezalaka na mwa ba conséquences moko mais ba conséquences wana et ko emporter ba congolais nous sauter. Ce sont des petites conséquences peut-être bana ba diminuer santé pour 1 mois ou 2 mois mais après 2 mois ou 2 mois ou 3 mois au moins la santé ya bana ezongi normal. Au moins maman to papa ko kenda ko ndiko na komi souci 1 mois 2 mois après souci esili azongeli vie normale.
ba conséquences oyo kozala na divorce na biso na bango yango wana ekozala moi souci moko mobali na ngai moi si na ngai mais après un mois ekosila nango parce que nous on ne peut pas continuer à rester dans un mariage qui ne bénéficie pas pour les enfants. Ce n'est pas bénéfique ces mariages FCC cash. Les enfants c'est le peuple. Peuple azo konyo kwa. Peuple azo mona clarté. Biso yi depes to na vision na biso. Ba to ngo bozolo basoki FCC. Bango bazalo ko la basigner ba partenariat to ba pacte moko bona diable ka pona konyo ko la peuple. Et nous on ne saura pas supporter que peuple la banda konyo ka mandenge wana. Moi je dis en tant que combattant de la rue, en tant que parlementaire debout, moi aujourd'hui Tolobaki quand il y a difficulté persistante entre tout ça, les députés et les présidents des gouvernements, tout ça. Mais les autres, ils ont des députés dans le gouvernement. Ils ont simbaté. Tala ba ministre de FCC, ils sont calme. Mais au Royaume Kaka, mouké, tu es ministre de la Santé. Comme si il y a une réalité à Corona dans le monde mobimbaté. Donc, ministre de la Santé, ministre de la Santé, Kalamingité, ministre de l'économie, Kalamingité, ministre de l'Intérieur. Ça, ce n'est pas un mariage, madame. Moi, je vous dis que aujourd'hui, les enfants qui sont le peuple congolais, balingi sous papa na maman base à l'ensemble. Papa na maman, ils ont FCC na cash. Donc, mariage, ce n'est plus un mariage qui est supportable par le peuple congolais. Le peuple congolais a bénéficié de leur côté. Ce sont des ventriotes qui sont là depuis des années. Depuis de belles irettes, bazawana, bavandi, baliaka, babosanara peuple agno kamaka. Moi, je crois que dans la ligne où vont les choses, il serait mieux pour moi de protéger, de battre la tabano, de zana bango, les peuple congolais, peuple azonyo kama. Alors, ce mariage n'est plus important. Voilà. Merci, mon avocat Théodore. C'est moi qui vous remercie. Matonde mingi na baignon so bodai pona kolanda basango na biso ya mokolo lelo na bandi ete boyo kiye a répondre na mituna nyonso tuna ki ya mokolo lelo botika la brancher na chaîne na bino moko Congo Révolution News. Abonnez-vous massivement l'actualité politique tozwango na source et pas bato ba biko expliquer et pas ba cadre ya solo ya besika wana yango toyi kozwa lelo mwana mboka Théodore bokindenga ya no na mituna na biso nyonso botika malambo s'abonner massivement ngabi tokuta na mikolo mizali koya.